balandi ba émission na biso ya monoko mobange elumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu na tombeli bino mokolo molamu mbote na bino mingi nalingi bino mingi tokutanaka toujours awa mpona masolo na biso mbote mingi nzambe apambola bandeko nyonso oyo babengi bandeko nyonso balukaki mpe basolution oyo tokokaki mpe kooriente na moke kaka mbote pe na oyo alobi ke ya solo na sepeli parce que nga moko na comprendre esika nini likambo na ngai ezalaki vraiment nzambe apambola moto moko na moko papa botembe mama mosika mbote mingi nzambe apambola bino vraiment na sepeli lisusu mpona conseil oyo bopesaki ngai conseil ya bamakambo yango papa paster oyo abengaki ngai mpe vraiment nzambe apambola bino mingi bandeko babolingo naza na ebandeli ya émission oyo tobandaka toujours na nkolo na biso yesu mpe tokende kosukisa kaka na ye yango totikeli ye moma nyonso oyo alobela oyo akoki koyoka mpe acomprendre oyo mpe amoni ke eza ya konéglige oyo mpe amoni ke non tika nakabula yango ekosala malamu mbote mingi na mama na ngai mama Debora Gilo yango napesi yo mbote mingi mama vraiment nzambe apambola yo na nyonso bandeko babolingo lelo toye lisusu kaka koloba makambo oyo tozomonaka na makambo ya bandeko oyo bazali vraiment ke baza kokufa baza kobela mabali eza kokufa mibali baza néglige awa babengi ngai na ndeko mwasi moto abengi ngai ami mama na ngai nazali mwana naza bongo na Brésil mama nalandaka émission na yo surtout oyo makambo oyo bandi oyo ya pasi ya mibali oyo tosunga mibali mama biso tozovivre mpe makambo yango na ndako na ngai na mobali na ngai mais nakoki koloba te na boya mobali na nga nakozala ne kaka vraiment mama nazali na oyo babengaka ki cherche wana nazoluka vraiment kosenga na nzambe mpo nasambelaka nini ekomelaki biso mama ngai nazali mwasi oyo babengi mwasi ya mabondeli nakufela libala navanda vraiment bambula mpona ye kokutana na mobali oyo tovandi naye tovandi na mobali oyo mama tovandi pamba te ntango tokutani tolobi totosa nzambe tosali makambo nyonso epa baboti tosali makambo nyonso na leta mpe tosali makambo nyonso na ndako ya nzambe totiki libala na biso na maboko ya nzambe me mama kaka na premier jour wana toloba butu ya liboso ya ngai na mobali kouta na bafeti mama mobali akufa wana mobali asala nyonso nga nasala nyonso eloko te mama bambula ezoleka nayebi te sikoyo nasala nini nafingama na seliba na nga nzambe apamboli nga me tala sikoyo makambo ndenge nini ezaleli donc premier nuit wana mama likambo ezala te nga namonaki na nga na ye tolobi te eza kaka bastress ya mokolo ya liboso tala kaka tusa bona boye me mama kende en tout cas mama nakoki kobombela yo te toza na pasi 3 ans yango oyo toza bongo sikoyo mama nayebi te ekozala kaka bongo ye aza na bana mpe abota na mwasi mosusu nga mpe naza na mwana oyo nabota mpe na mobali mosusu biso na ye tolingaka bana na biso kaka ekosalaka vraiment mama oyo nzango ezalaka te nayebi te eske mobali akosaki ngai eske mobali eske mama eske etondeli ngai awa na makambo nyonso nazoyoka yango nayepai na yo mama monoko mobange mpo nayebi ke oza yo moko te oza mpe na bandeko mosusu oyo balandaka mpe émission mpe bapesaka yo baconseil ndenge olobi yango wana nalobi te natuna mama bandeko babolingo balandi ya émission nazalaka toujours nga moko te ngambo na ngambo epai nyonso bozali bozoyoka ntango makambo ebimaka boye elingi koloba ke ndeko mwasi aza ye moko te
c'est que ça na bato musu pa bazana kawana ou babomba eza pe na bato musu basaki na kawana lera moni kaka quelques mois na tiki na ngai na ndako kuna malungeza te na vandi na ngai mususu pa bite na bando bima na ngai to makambo nyonso ezo utaka na eloko wana yango bandeko na lingi na luba boyi sikoso tolobi toza na problème spirituel tolobi la bongo parce que tozo tala musu ezali côté ya âme musu côté ya esprit musu ezali côté physique nakoloba pena ke côté spirituel nde nazomona likambo wana ezaleli eza normal te ke tango yo zalaki te ya zalaki na ye mobimba me tango yo ye sikoyo akufi elingi koloba nini liloba nzambe ezoloba na biso ke c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin lipamboli ya nzambe yango nde mutu ezalaka ya mutuya yango nde vuamisaka mutu elandisamaka te na bambeba na bapasi nakoloba boye mpona libala eza bénédiction kouta epai ya nzambe me ya yo sikoyo pourquoi bénédiction yango outa epai ya nzambe bongo elandisama na chagrin moni makambo yango sikoyo nakotala mpenza eza kaka papa te moto aza maladi ezali yo mpe oza na problème yango wana tingama nano wana yo mpe oza na problème puisque soki oza na makambo na bamari de nuit mibali ya butu wana bango bayaka mpe kobebisa makambo wana abebisi epai na yo te ntango mosusu abebisi epai ya oyo molongani na yo mpo yo osepela te oluka moyen kaka bokabwana mpo bamibali wana ya butu bazalaka na makambo ebele oyo basalaka babomaka mpe misala ya mibali oyo ozozwa ya mobali oyo ozwa bala yo lolenge moko mibali bakanisaka kaka toza kaka na bamari de nuit bafemme de nuit bazalaka te nakendaka kote ya kala je crois ba 2005-2006 na mboka moko na Suisse ezalaki mayangani ya bamama ezalaki batémoignage moko napesaki concernant bamari de nuit mais na suka ya mayangani mobali moko ayaki na mwasi na couple moko balandaki biso mobali alobi mama boyaka kaka te mpona bamama boyaka mpe mpona biso mibali mpo ngai lokola paster azalaki ngai mpe nabatamaki na ngai na nsima bainstrument nayoka kaka me makambo oyo ngai nayoki mama yango nde esalamaka na vi na ngai mwasi na ngai oyo azali awa niokwami na comprendre sikoyo eza ngai nde bon naleki kaka kolekana mpona kocomprendre mpo bato mosaka mari de nuit me femme de nuit mpe azali me a tozoloba na mobali na mwasi ifo bomitala ekoki kozala kote na yo mama baboyaka obala soki oza no lelo mobali lobi mobali batiki yo sepela na yo me lokola yo sikoyo oponi ke no navanda na intel navanda eloko bango bayinaka bamari de nuit bayinaka yango wana alors bakosala nini bakokende mpe kobebisa epai ya mobali wana bakoki kobebisa epai ya mobali wana tukomba bakoki kobebisa makambo epai na makambo babebisaka eza ebele ya makambo babebisaka donc baliste na baliste ntango biso tozozwa baenseignement ya makambo oyo ozoyoka nyonso tu mais eza ebele oyo bato mosusu basosolaka te mpo ye akolinga te ovanda na libala ye mpe akolinga te mobali avanda na libala me sikoyo eloko eza motuya yango oyo ozobondela ozosala nyonso oleki badelivrance mpe me sikoyo likambo yango ezosalama kaka te ndenge ezolingela mpo na nini parce que biso tokanisaka soki ozwi délivrance otamboli na yo ndenge olingi sikoyo makambo esili me likambo ezali wana eza boye soki ezali likambo euta na bafamille na yo likambo wana ndenge euti epa bafamille na yo yo na vie na yo mpe okobanda kosala makambo eza à peu près lokola oyo wana eboma mabala ya famille na yo oyo ebebisa mabala ya famille na yo yango nde kosala sikoyo ke pa mobali azala malamu mpenza te mobali asala ya kolamuka te
eza mwa compliqué mpona koexplike yo mama, mais na ndenge nazolobela na sagesse nzambe azopesa yo ozocomprendre. Donc ekoki kozala yo nde moto ozali ne ya problème. Basala yo mabe na famille, bamona yo mwasi oyo bango basalelaka na ndenge ya butu, bakolinga te ozala na libala, bakolinga te soki balibere yo obala, bakolinga te osepela na libala. Nazoloba te ke eza yo kaka, ekoki kozala nde yo tout comme ekoki kozala pe ye mobali. Mobali pe soki na libota balingaki te ke ye abala, ye pe kote na ye aza pe na balimbisanga, azali pe na bafemme de nuit, bango pe bakoki kobetaka ye bongo po ye pe asepela te. Donc couple ezala toujours na likambo. Mais sikoyo elembo ifo ezala, elembo wana ifo ezala epai ya mwasi to epai ya mobali. Elembo wana nde babengaka porte d'entrée. Porte d'entrée ekotelaki wapi, ebandelaki ndenge nini? Kaka le premier jour o babengi noce, biloko na noce ekomi nango pongi na pongi, bolimbisanga eza pasi ya, epi a partir ya wana botikali kaka bongo. Soki tokei na liloba nzambe, liloba nzambe ezoloba na biso ke je crois na Exode 34. C'est ça, Exode 34 na ba verset 6-7. Kuna Bible ezoloba na biso ke nzambe azali nzambe oyo azalaka na mawa, miséricorde na ye ekendeke ti na 1000 générations, pe alimbisaka masumu oyo esalama ba inikite ya kala kala limbisaka, kasi alobi apesaka etumbu likolo ya bambeba oyo euti na batata bakoko banda na 2e ti 4e génération. Donc so totali place wana tokolobaka te toza ya kobika déjà parce que tozosambela. Mais eloko moko ebombami na se wana alobi kasi atikaka te kopesa etumbu na oyo asali likambo ya mabe. Oh, oza délivré bundela, mais etumbu ya likambo oyo ozosala lelo eza lisusu teke ya bakokololo totanga Bible bien, mais ezali oyo yo ozosala nde esika wana sikoyo moyini adiembelaka. Na ekote ya liloba nzambe te bolimbisanga po bokoloba ya za mwasi akote ya pone po bato mosusu balinga te mwasi ateya ngai awa nazoloba po eza émission oyo nasala mpona motu nyonso, baloba te ke ezala kaka chrétien motu nyonso akuti kolanda. Alors soki toke na Ezekiel na bato batangaka liloba nzambe, soki otangi Ezekiel na 18, soki otangi mobimba nango okososola makambo ebele eza wana. Mais soki tolobi kaka tokomi na verset 4, je crois azoloba lobi nga naza nzambe, ame nyonso ezali yanga. Abi ame nyonso ezali yanga nzambe. Abi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Molimo oyo esumuki yango nde moto ekokufa. Donc elingi koloba ke tokoki koloba ke likambo moko esalaka na famille na yo kala na bakoko bakokololo wana eza spirituel tozolobe. Oyo ezolanda yo, mari de nuit azolanda yo, to femme de nuit azolanda pe mobali na ngambu na ye pe. Mais nazolobela mingi mwasi po mwasi moto abengaki ngai. Alors ye nzambe ako délivrer yo atalika mwana esalamaki na ba 1000 générations passées, ye akolongola yango, kasi nde akotika te mutu azosala lisumu. Veut dire lisumu sikoyo faluka esika na vie na yo na génération oya yo moko foza na likambu moko boye oyo osali oyo sosola te, to ye mobali azali likambu asali oyo sosola te po etumbu wana elanda. Eza mwa pasi mpona kokomprendre mandenge na yebeli yango wana.
omoni mingi balobelaka ba réclamation, mingi balobelaka ba loi établie, mingi balobelaka ba lien, mais faut kota so koti na profondeur nango, nde okososola ke ba lien o nakataka na mbeli na machete ezalaka nango bongo te. Ozomona eza na biloko mosusu ediembelaka ediembela nde ba lien wana, mais pona kokata yango eza mbeli te. Pona kokata yango il faut sosola. Sosola oyeba euti wapi, sosola oyeba eloko oyo ekangami na ngai ezosala boye, seke ngai nakangami na eloko moko songolo pakala oyo euta mpe kuna na bamibali wana ya butu ya libota. Omoni problème toza nango yango wana même mosala nzambe abengaki nga alobaki na nga alobi mama insiste makambo wana ifo bato bakota mingi na bonzambe mpona koyeba kososola. Esiko bonzambe eza kaka teke naza kobondela yango moni moto asali mila kutu eza ebele mpo toloba nini moto akosala mila na mokili aza te na posani, me moto asali 10 ans azotelengana mpona koluka kaka solution ya likambo na ye. Me sikoyo bapaster bazobondela baprofete mpe bazosakola, pourkui likambo nu ezosila kaka te? Likambo wana ezosila te parceke eza na eloko oyo oza nango oyo ekangami na yo. Habité, hein, si vous comprenez. Ezali bongo, na mwe loko tango mususu yo se négligé. Ezana makambo mona yango eza nango pamba. Makambo wana nde yango ni pa ibango bakotelaka. Siko esengeli osolola na basali ya Nzambe to na mosali ya Nzambe oyo azana domaine wana. Osololi na ye akotuna yo mwa ba question. Okosolola na ye akoyeba esika nini likambo wana ezali. Ta mse ezala ngo te ke okende kotumba nzoto mbeka okende soki na bazamba nini bato mosusu bafutaka na biya keti Kisasa ali akei bazamba ba mosusu bafuti batike bakei ba Canada ba mosusu bakei ba États-Unis ndenge moko bato ba Canada ba États-Unis pe bazokita pe bakoti opona koluka basali ya Nzambe ya solo. Me luka mutu aza na domaine wana eza lokola baminganga balobi tozana ba médecin légiste, je crois babenga bango na français, mais tozana ba oyo bazali ba spécialiste na likambo songolo pakala. Omoni médecin oyo aswaniaka bapota oyo mutu abukani lokolo oyo mutu likolo ekatani bakotonga ngo ndenge nini aza ndenge moko te na médecin oyo azoswanye bato ya mitu ya liboma. Médecin oyo aswanaka ba nerf aza ndenge moko te na mutu aswanaka misopo ya bato na libumu. Médecin na médecin azali na likambo na ye. Lokola bato ozalaka soko bengi ote okei na ba médecin légiste, donc ba médecin oyo ya famille babengaka. Lokola biso tozana ba maison médicale awa. Soko okei kuna osololi na ye. Yesu kwa kusala nini? Akopesa yo numero ya spécialiste. Kolo likambo wana mutu atangela yango ya kotinda yo pa mutu wana. Akozwa nyonso te pa ina ye. Akobana no madame ngana kotinda pa ya ophtalmologue ozana problème mino. Na kotinda yo pa ya dentiste. Kaka ndenge wana mino kende pa dentiste miso ophtalmologue. Mutu na muda orel kende kuna pona litoi na yo. Alors biso pe basali ya Nzambe tokebaka pe pona ko embrasser makambo nyonso. Koya kokumisa Nzambe c'est autre chose, mais domaine moko songolo pakala eza pe makambo mosusu. Donc maman de ko mwasi na yo ki pasi que vraiment na nuit ya noce na yo nde makambo esengo zalaki nango na motema esila ika le même jour. Yango mona aketa musu bato babalanaki na tongo boye komona bango me bilongeza nanu na gentil penza te komi ya ko forcer po makambo esimbi nango te. Botala siko ye tata kozalela ndenge nini. Poko te wana tobwakelaka batata mbeba batataka nde mutu bazalaka na likambo soni ezalaka nde ya bango po ya bango ezalaka emonanaka boye na misu mbala moko me ya biso emonanaka na misu mbala moko te. Po kote ya bamama mpe tokoya kosimba mpe kote ya bamama ere moko oyo mpe moyini abebisaka mpe kote ya bamama. Kote ya bamama mpe eza na makambo ebele oyo ebebisaka bato. Donc mama nakoki koloba boye ke na makambo esalamaka eutaka epai ebele, mais oyo ezosala yo wana eza likambo ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Eza problème moko spirituel.
eza problème moko spirituel esengeli oyeba epai eutaka oyeba nini yango obalandaka surtout nini yango balandaka niongo na bango nini oza nango oyo bango balandelaka yo ya libala butu mpo baya kosala yo mpasi ya boye ye mpe tata soki mpe aza motu akoki kondima akoki mpe ye moko komitala niongo nini ngambo nini naza nango oyo ekoki kosala ngai na boye soki te boluki basala nzambe bosololi na bango ntango bokosola bango bakopose bino bakestion mpo boyeba esika nini likambo euti mingi balingaka kotubela te nayoki balobaka kirdam yango basalaka nde nini me biso baoyo lokola nga nazalaki teke lokola bato mosusu azokende kaka kosambela biso ozalaki bato ya makambo ya pardon nga nasala kirdam na nga banda 9h 17h45 mosali ya nzambe oyo asala yango aza na bomoi akufi te soki mpe nakende eglize natatolaka ke awa nde nasalela yango pa paster Thierry Jonga nasalela ye kirdam kuna même ye moko apeselaka yango témoignage mpo makambo mosusu badetail mosusu ya makambo ya mike oyo naloba par rapport à enseignement nazwa sikoyo naza komona biloko nyonso ya mike oyo ebebaka naya kofungola yango nazala ndenge nini nde omoni ke vraiment eleka malamu nalobi te ke 100% mpo tozalaka 100% te même mpo nalobaki ke tozotendre vers la perfection mais en tout cas namona bolamu yango wana bandeko na ngai conseil nauti kopesa oyo yango wana mama parce que ovanda boye te soki oswani yango te eza maladi soki oswani yango te okotikala bongo esukasuki kozayela ndenge nini sikoyo donc bandeko babolingo bamama batata suka émission na biso lelo yango oyo nzambe apambola moko na moko bambote nalingi bino mingi nzambe apambola moko na moko na biso kozanga te émission oyo koya pe kozanga te koyebisa ndeko moko na moko po makambo ebombami na kati ya bandako ndeko ayebisa ko te ayokaka soni mais aza na problème nzambe apambola bino ciao